bosara bablo la na makio na bolika ko luka ba trophée teli nzanza mo rezo telinga na quelque part so eza na forme trophée faut ka boluka bozwa ko bola kwa zaki na raison aussi kataka po si que po lobake otanga to les eki ko linga na ki apo na la prime ba mo sinamba d'après yo est-ce que apo le bilo kuta to le bia solo alors aussi mais po atako tundenge ni jani akufi ko wanga na mwana te parce que to wanga na la brune mais mwana za na kati akoka wanga na mwana taka bana ngo pe na poto roza botina mutu mususu na déclarer so ngai tango sara lobi abeti lisolo wana ngana kamwe kuna lobi abo apo abimina na la brune sara lobi oh après bimana la brune etc on a filmé soki bato ba koti ba kuta yango kanisa ngevie na zako doda voilà anoka tu viens mango doda yo geleki alors vieux baba ne ko sala dodanage par rapport à d'abord na vieux na la brune na la brune mais ça dodanage donc ya po Bonjour Demer Nyangi. Bonjour TK, bonjour Nabandero Touba Olanda Bisso sur Demeure Officielle, sur Empire Buzz, sur ma chaîne Absolument sur respective. Famille Libota Mobima Mbote Nabino, shalom, shalom. Voilà, shalom Pepe de Dieu, et comme slogan, il y a d'autres personnes qui sont manquées à shalom, mais le est comme un slogan à Bango. Famille Libota 316 car président le maire Faustin Sougarata a aimé le théâtre qu'il a donné sa fille. Unique belle vie quand la patronne, enfin les théâtres congolais et africains soient sauvés. Merci beaucoup. Le théâtre congolais et africain a sauvé grâce à belle vie quand la patronne. Demain, parole d'abord de Master, film Master. Où est-ce film Master? Film Master est une histoire incroyable. Voilà.
réalité à Mastor et la réalité à bateau ba PC ba facilité vite ba soukisi mutema au point où va pousser à commettre quelque chose d'irréversible. Okay. Mais est-ce que c'est la seule solution pour nous réussir? Est-ce que c'est une opportunité pour nous kimelo romoroboé? Parce que décision à zui kokoma o ya komi ngolé là, et ça décision irréversible. Donc à ozonga sous master te. Vraiment. À otira na poana. Comment on vivre nango et l'épisode où il y a na simandé en ose sous somme. Film master ezo bangi sabiso vie ndenge tozo vivre na société, ndenge tozo vana na batu, ndenge tozo traiter batu mususu. Au fait indirectement message les a passé dans ba biso que des fois attitude na biso ndé pour ça bateau ba ça rapproche na biso ba certaines décisions. Ba se comporter na le lengi moko boy ou encore ba ça la ba choix oyo et ko détruire même bango moko. Alors, film il faut être à bateau belé. Je conseille bande réunion sur bazota la biso, ba kende rota la sous film master ou makasi koleka. Ba consommer en penza convenablement parce que ça parmi ba histoire où il faut édifier normalement communauté et édifier société parce que c'est le temps qui court. Dans un monde il y a chirurgie esthétique, les le comme bongo, ba parents nous so bazaki tonto ko la nga li mwana nga ki na poto, pour moi nga atanga, pour moi nga comme mutu na vie, tu ande ko estimer que ko bimisa mwana libanda ezaki ko pesa opportunité à réussir na vie. Mais est-ce que les autres ont la même vision en la vie? Toi, tu préfères en Afrique, mais Afrique, on peut bien les lots, tout le monde en réalité, on a essayé de continuer partout. Donc, tout à la film master. Tout à la film master. Et mais quand la film master, déjà l'air master a changé comme il là. Il y a d'autres personnes qui ont souffrance, qu'on se le dise. Pour moi, les lots, Mibal, Basokoma, PD, et Bassi, Basokoma, lesbienne, et puis les lots, on conseille de couper ça. Dans le film master, puis dans le film partout dans le monde entier. Patience et les réunions. Voilà. Il faut oser là parce que nous on a fourni un effort comme mon vie non. Faudrait travailler au fournir un effort pour nous comme mon vie. Mais même quand ça traîne, il faut toujours patienter parce que quand ça décision moko au regretter la vie non mobimba. Oui besoin bateau. Pasteur Marcelo, pasteur nanga na PC Mbote. Abanda côté abisojo mora lobby na kala il était en atéango kala penda ça fait des années. A lobby eza na bateau yo Basimba Kisi, Kapoza na Mercedes Benz à l'époque. Et ça bateau Basimbi Kisi, Kapoza na télévision en couleur ya Kunki s'il vous plaît. Et pour na Kisi wana a sacrifié Kibana, a sacrifié ma bota, a sacrifié ma mbébélé. Voilà. Si on lelo autokomina ba Hammer. Voilà. Lelo autokomina ba mituka ba ndenge na ndenge ba Tesla soki na ba nini. Lelo autokomina ba écran plat et bandi aweketi kuna. Voilà. Au moins que sacrifice yo salaki lelo eza valeur te. Bango le bakomba papa mikolo bavandi bana na bango baozwa bango en charge. Mais là mso komisa mwa no mo kizengi ou akoka kokoma mutu na vie ou alingaki edeo na vieillesse na yo. Parce que précipité makam toke bana ba choix na biso patience et l'équignoso. Mais tozonga na yo une émission mususu tango to koma penza na basuka penza ya 13e épisode na 13e épisode neti ekoti lelo tozonga wana to solo lango parce que to tourner vendredi. Donc to vendre période solo lango penza lisusu koleka parce que film master eza na ba fenêtre belé au faudrait to lober la communauté. Merci beaucoup Demer Nyangi, merci beaucoup na abonné tout balinga Demer Nyangi bo continue toujours ko s'abonner bo partager et ça vraiment plaisir. Affiche déjà Ibimi maman Miss affiche na comme ya discrédit. Discrédit et discrédit. Alors, discrédit, on a Google hein, voilà. Pour une meilleure explication. Il y a un bon on toujours dans plateau, tous en absence de téléphone. Bino boya, oh, il y a un téléphone ni na plateau. Voilà. Il y a une minute au boto qui na Google poto et débino na compréhension sur et le romoro et l'obami, c'est important. Et au moni avantage à Bellevue et Zakanine. Et ça que tu dois apprendre peu ba mot. Nazoe ba na torgnole. Torgnole, c'est tout fort. Voilà. Pardon. Na komi voilà. Na torgnole ba to ba mi tout na torgnole les années. Bozomona les le sous to na moi sika discrédit. Les années ya sikate lo ba mana. Discrédit, perte du crédit, de l'estime, de la considération, jeter le discrédit sur quelqu'un. Ok?
discrédit veut dire, c'est un nom masculin déjà, voilà. Ça veut dire perte de crédit, perte d'estime, perte de considération. Donc, on t'a discrédité. Cette situation m'a discrédité au fait. Cette personne est discréditée aux yeux des gens. Cette situation va faire à ce qu'il soit discrédité. C'est-à-dire, aux autres, et lokoyo, et comme yo, et ça, là, que tu vas considérer nga li soute. Tu vas estimer nga li soute. Tu vas s'épeler nga li soute. Ça veut tout simplement dire ça. Maintenant, qui a été discrédité ou exactement? Et comme la biso nous surtout a discrédité l'environnement na biso. Le fait qu'on a l'obaka que fallait aimer bien, fallait ça la musique n'est kitoko, fallait ça na nengi ça et discréditer aux yeux à batum sous. Pour na bango afa na fali donc il y a zo diminuer batum sous sur le fallait l'équipe batunios. On sort OK to tie ba chiffre, fallait ba chiffre né à l'école. Mais le quoi peut-être na lobby bon est discrédité nga. Net il est loboé. Ben, vu qu'on dit Poutine de l'écriture, comme un film, ceux qui te tiennent on a balance, en tout cas, il n'y a rien à dire. Na ba chiffre, na qualité, na marambo belé. Oh, pénal, ça na histoire et vendre total problème, mané bande de petits sous, quand tu t'es mis le quoi, na ba master beau. Mais le coup, la biso ton dimi belle vue et faire perdre la biso estime, to considération na batum sous. Batouana moussou ba lobby, ndenge ton dimi belle vue, c'est que ton diminuer batum sous. Toza vérité, toza ba faux. Au fait. Or, cause à discrédité sur les locaux, ils ont qui préjugés. Voilà. Ils ont discrédité pour les locaux, muta kanise lionde mabe. Pourtant, yo loba ozaki na onde vrai. Mais mutu mususu à cause de la réaction na ende sali ke batu ba sous-estimer, to ba déconsidérer. Alors faut tout à ce qu'on filme au discrédit pour te comprendre discrédit mutu nga discrédité na niveau nini, nani azaki discrédité et pourquoi. Et merci na maman Bellevue parce que quelqu'un n'a pas titre était à maman salinga boue pour nani pasi ya motema lisolo litoi molili na kati ya butu voilà non tozo ke na ba mo o ke mutu ayoki titre akepe ko luka et apprendre voilà. Merci beaucoup mutoke ko luka pe apprendre donc discréditer déjà de manière après sibino définition ngo mais ratina rabiso toujours na dictionnaire pour aider biso pour comprendre ma immense oyo zoli kana kati ya film na biso to muy arrivé à des artistes comédiens ou ba vivre na kati ya pardon arrivé à maman Bellevue Kandi la patronne na Belgique. Totali batune ba yo yambaye ba maman Valère o yamba maman Bellevue Kandi la patronne et puis to moni maman Karine Mpala na présence de maman Valère Rwanda après leur monde qui arrivé maman et puis accueil maman zaki non ça que déjà on est bien nga ko kende donc on a ba bomona ki ke na matanga to za likolo to protéger et pas to kende ne boy pas parce que to eba ki que azo kende na ka le 3 jour veillée mortuaire lobi na enterrement après lobi na kuna ba ne ko kende et ba programme ezala ki ebele na ebisi bino boko imaginer te il y avait tellement de programmes que il fallait que to za la autour na yo bomona soto za likolo ba maman Valeur bomoni ba yambi maman Bellevue parmi bango to za na maman Charlie Bozio il y a Asbel IESD ngato na za na poto na vanda ki nanda kwa maman Charlie moi c'est docteur aza infirmière et tant on à Kinshasa to lire rani na restaurant maman Bellevue donc c'est une très bonne maman et ba maman famille libotane ba yambi pour ba maman famille libota baza n'importe qui te pas si penzer à Valeur kandengo lobby wana ba maman mo ba se respectaka basi ya mabala ba femme travailleuse, ma femme forte, en tout cas, surtout ma femme de prière. Maman Karine Pala, Azaki wana déjà pour na maman kamune ba activité na cérémonie moko et Azaki organisé l'année passée Azaki sopé liputa quelque chose de comme ça et cette année ba sous une édition mususu il y a Azaki invité pour nango et maman Bellevue paquet kuna pour na invitation moi à répondre nango et puis après m'a moi mukebika la tournage à la fois pour na musala et puis pour na repopé donc bandeko tout il y a famille libota maman azana poto azana Belgique azana France bandeko bozo benga botu na bolibo mona maman Bellevue bon on a besoin numéro na bozo kuta na été pour na nini en tout cas et aux a difficile à mon abino nyonso voilà et aux a possibilité parce que ça muto makambo belé et puis boyebi katamboli sans agent de sécurité neza maboka ba maman Charlie maboka ba maman obaza kuna na poto donc aux ala kende boazonga boy et aux allés vraiment très compliqué et surtout que ça voyage na liboso na kati ya Europe donc bo permettre que les canons bongo azonga ne sous pour azana na visa de long séjour ya ba mbula
toloba donc aoya na sous poto bato nso ko batuni po ni demain otikali po ni compagnie qui était en tout cas voyage ne pour na ba business na enga pe na skali pour na mamnanga mususu boyebi ke ngana zo représenter marque na biso malienne ya ba produit hygiène intime bozo mona partout donc na Kinshasa to na mambo sala to na ba activité mais peut-être prochainement to ozala wana na maman belle vue mais pour les moments bon prendre penza patience pour na bato ba lobby baza besoin de tourner mission na maman belle vue ba journaliste nyonso bokomi na ba o nyonso bobengi attaché ndenge nini maman belle vue to yambaye na prévoyait qui a té mission mo té na programme nanga et nazo mega se renseigner na ba manager na soka ko tourner mais ozala difficile azaye moko équipe na communication ezate ngamo attaché de presse na nazate donc et ozala difficile ça l'émission Caraboy, surtout que tout ça qu'on a planification à bisoté, mais on est en train de réfléchir avec bah manager on est comment est-ce que ça va se faire, mais en tout cas je ne vous promets rien, mais maman azawana ce que bamsou alobi badza ba cadeau baliba qui est PC bino bozong c'est na combien de valises vraiment et eza matata na poto poto ezi panique pour na nini pour annoncer qui te to annoncer ndenge nini boyebi que so comment ça système marambuka ya ba mona mbala moko to de nos jours l'hygiène intime est une priorité. Voilà pourquoi Maliane vous propose des produits d'hygiène intime à base des plantes naturelles testés et approuvés dans les plus grands laboratoires dans le monde. Maliane vous propose des thés de fertilité pour hommes et pour femmes, du thé pour bain à vapeur after accouchement pour soulager les maux de dos, gel intime pour hommes et pour femmes, produits pour les règles douloureuses, fibrome, endométriose, polykystie, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. Vous avez également des produits qui vous aident dans tout autre type de soucis gynécologiques que vous pouvez avoir. Ceinture abdominale, vous avez les protège-slip, les bandes hygiéniques et tous ces produits sont disponibles sur notre site www.maliane.com. Passez vos commandes à travers notre numéro affiché directement à partir de notre site et vous serez livré partout dans le monde. Maliane, pour une hygiène intime parfaite. La moko to ni makambo loba mingi te biso sala makamute poto la to prouver batuteka biso sala makamute poto la kisaba biso sala makam parce que etanga makeza la bongo nzamba lingeza la bongo et puis to tiango na maboko nzambe ekende bongo et to lingi makam na discrétion eza poto ya matalana te ya orgueil te ya maturité parce que ça va tout so akomi ye kuna kendaki balandi kaka ye wana eza makambo bino boza o sala bino bosala ki makamna bino po prouver bato mokanga vous na bikeko bo sali mamla bino po prouver bato siko biso to sali makampo to prouver bato te on boni to sala on makelele te famille Libota Bokipe maman bien. Merci beaucoup famille Libota Bokipe maman bien focus toujours silence Moussa donc beaucoup est toujours qu'on consommer film et master donc déjà 13e épisode déjà les lots fin bon consommer film et master après bon hôtel vraiment bah émission na biso nekara ezalaka maintenant question où il y a sur par rapport à Matalana wana tout à l'heure qui est arrivé il y a maman na matanga Janify il y avait des sécurités. Il y avait aussi des communicateurs bazala qui wana mais pourquoi bonira maman zala tout autour il y a la sécurité maman ba qui tout console mais il y a des gens ba lobi trop et communini comment ba kotangu sa belle vie boye comment moni nani ba comment moni nani mais belle vie ça n'importe qui ta OK son na musique ba na fali na gospel baza na pasteur Mike na théâtre ba na belle vie OK aza star moni na n'importe qui te et bah on va montrer que à chaque fois ça ko le kafula bato e bandola ndena sima to ko ke ko tika ina kati ya fulu wana te yesu ku tozo kota fula bato zo lande mazana ba disciple moi nini belle vie fa tambola e moko ezaki manière à protéger internet to vanda biso so to mona nde ba finga kai e ma polo poussière e o kubuka e o fielongi mabe o boyo si oso bato ba finga ke dans les réseaux sociaux aller ba jusqu'au mbeli ba ndo tambola na ba e o tubela biso e to protéger qui est vraiment bozo lakisa biso clairement que bolinga ka ete boza na motema mabe pona e bolingi soto tika e bongo OK po lelo to suka api po lobiso likambo eto sandeni to ko tike bongo te yango moni to zala kina e kaka boye voilà so ki bolakisa biso te clairement que boyina e peut-être to ko tika tambola e moko mais bolakisa biso que bolinga kete yango to zo batela e voilà il le fallait
il fallait vraiment qu'elle puisse être protégée. Et puis, c'est aux agents de sécurité. Net ingane na bona on a niveau d'agent de sécurité, mais na tambola par moment nga monté, na forcément na monto. Parce que bofinga nga na réseaux sociaux. Bofinga nga boloba na etc. Mais je peux me dire, je ne sais pas qui je vais rencontrer de fou en route. Hein. Mieux vaut me préserver, me protéger, voilà. Tout ça. Donc c'est tout à fait légitime. Na mon éco présent devant sa tamboli na ba policier. Voilà. Pour la sécurité. Pour la sécurité na s'il faut tambola tana ba FARDC tambola na ba on ba pexi na mutu te mbongo na yo. OK. Mbongo no po yaza mbongo wa futa sécurité. Donc ba bloka na bango zuwa te zelo autant on a succès tout ça. Mais so monique on a succès mais acharnement ya bato sur yo mon en clarté mi batela bon samba batela. Ah oui. Voilà ndeka tout le que likole za na libaku te même ko la kutana na libanga nda comprendre que likole za na libaku. Merci beaucoup de Merniangi pour la explication vraiment et puis au claircir bato nyoso o bazala qui vraiment commis tunzama trophée maman Bellevue kanela patrona. Il y a des gens bazo betali solo na ndenge ya mabe trophée ngweze ya nini. Eta que communicateur eta que attaché de presse il y a maman Bellevue kanela patrona. Mais on expliquer bato trophée on est à. Alors Bravo X, le trophée du vaillant africain. Okay. Bravo X et la cérémonie à trophée au Ezaki na 13e édition nango. Il y a monsieur Farouk Maoumbala trophée Bravo X parmi les meilleures récompenses de la République démocratique du Congo. Président du jury nango ezaka professeur Kamba Ibouacha. Professeur Kamba Ibouacha, un grand professeur Namboka la biso considéré atangisa bato minene botuna ba vieux Zakari baba basse ba betela bino voilà et aza président jury il y a trophée c'est-à-dire à n'importe qui te respecté na politique respecté en tant que professeur à Congo na République démocratique du Congo bango et responsable il y a cérémonie on a Bravo X comme on aime monsieur Farouk Maoumbala boke kokuta na ba réseaux sociaux à Bravo X bokuta batwa kombo batwa sango ba ministre ba DG ba grande personnalité mboka na biso bazala nominé kuna donc ezé loko kuta ta au sana on ba jeter on bomona ki to ba nominé ki maman Bellevue to sala makele l'été parce que to ebi keza cérémonie moko il y a ba personne distinguée batwa ya malonga ne ba ya kuna alors to kokaite ko bana sa makele le ba au monde des réseaux sociaux qui sitoche to mimi ngo kuna so botali soirée wana bota ba DG ba vanda ko wana ba teto e vanda ko wana bobi vieza keninga za na maman musique bota vieza keninga ndo loba kuna liboso moi ke vieza que sérieux, le charisme, on a le rôle politicien, le rôle député, le rôle honorable, pas le rôle n'importe qui. Tara la cérémonie, on va nominer ba Robank, va nominer ba bourgmestre, va nominer ba DG, va nominer ba personne politique. Voilà. Il y a l'église, oh il y a Nini, tout le monde. Et puis tant que tu vas nominer dans une église, on fait ma bête mais trophée au bas au fin et ça qui hommage na professeur Kamba Ibouacha. Ah d'accord. Et moi moi si Azali Dirka ba chef de l'état madame Nicole Azala qui présente. OK. Ozo mo no esika biso ozali. Très bien. Donc c'est-à-dire bino so bolibo diminuer le robot non le loko batu o baza concerné na kati o bolibo diminuer. Ça veut dire que so bo ke na ona ndenge mo bo me bo za l'interpeller sévèrement. Il faut ba banga. Et si bilo na no ba beza na pa pa usaka na réseaux sociaux bo saka mona bilo ba tunyo so tuti. Bo ebite nani ya nani. So bo ebite bo za bilongo ezaki wana bo za ba kombo na otanga bo ke vérifier na ba réseaux sociaux faites attention hein. Bo saka ba bilo na makio na bolika ko luka ba trophée ateli nzanza mo rezo telinga na quelque part so za na forme trophée foka bo luka bozwa. Bo la ki sa batuke bino nde bozwa ba récompense bino ne ba prima bino. OK. Si vous avez des matalana na bino bokanisi pe ke biso pe nde toza boye to lamuki na tongo to sokoli to lati to bimi ka nde to lata ki bokasi so to ndo kende sika pamba et si ko eza na valeur te et sika malonga te to ngeto sape to lata makasi nde to lata wana eza parce que to ebeke to kende sika ya malonga to ebeke ke to skende ne sika o ke so to komi bato solo nde bayara wana et le roi maman Bellevue sa na matalana te botala et si ko yo bato mineni bazaki récompensé ba nominé prix de la culture et ça trophée au monde tout en tomboli en la kisi asa fier nango voilà ba trophée ba Gez Mawete bazwa
ba maman Chantal Kanyembo, ba honorable Serge Kayembe, ba politicien minene. Donc na kotangela bino koute bo ki vérifier na page na bango. Bon, vous allez très choqué. Trophée Bravo X c'est le quoi très sérieux puis a beaucoup de valeur. Alors token on va terrain ba polémique pour ba sendi ba les bien les réseaux sociaux bon comprendre té. Voilà, bon comprendre té et puis la tomate là ta varié ce moko mais jamais et bête équipe moko. Cela veut dire que tous les artistes biso tout mais tout ça ndenge moko té ba trophée et ça n'ont belé mais nyonso ekokani était donc maman déjà trophée azui mon déjà ba tu a minene bazala qui vont ensemble naie donc voilà arrivé à ba comédien on va voir na Mikili ya poto ba Kinshasa ni ezala ke suki bande kwa kini ba ke Kinshasa ndi ba comédie ba yamba ba kuna mais tout le monde qui so ba ndi kini ba ke poto ba comédie king so ba ke poto ndi ba ndi kono so ba comédie qui ya poto ndi ba yamba ba mais tout le monde ba ye king à part maman le yandaya ndi mutambi bango d'après yo isolo ndengeni bon ngape na kamwa ki OK na Monique il y a pas eu trop d'engouement autour y arrivé il y a baninga na Monique ba yambi penza ba tinga kuna kuma mituna problème ni ba yo kana raté. Après je me suis rappelé de quelque chose de très important. Je me suis rappelé que au fait aux un peu dans matanga peut-être batu musu ba milo bakina matanga na yamba batu peut-être que vous allez mal interpréter mais matanga peleki na monanga organisation montée que to yamba baninga comme ba ebele na mbala moko c'est vrai que bayaka ya voyage bayaka ya kin ya mona la duchesse ya mona Anse ya mona ya po ya mona bayaka ya kana bango kin mais ya mbala moko ebele boye moi je me disais que bakoka ko ça té loro moko ata ensemble bon je me dis peut-être ils ont vu que c'était pas la peine ou encore bah raison cause à la multiple mais j'aurais voulu rendre bango ascenseur après bayambaka ba bakenda poto peut-être ba misusu quoi non bakenda te ba mona bango tina peut-être yako yamba bango te donc voilà merci beaucoup Montréal sous ensemble na biso tu la biso en pibe après tozonga na biso zo atteindre au sol na biso. Tinda mbongo na facilité et commandé Lisanoé grâce à TapTapSend. Et oui, ma communauté, vous êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis et vous souhaiterez envoyer de l'argent vers la République démocratique du Congo ou le Congo-Brazzaville, c'est très simple. Téléchargez l'application TapTapSend, demandez le numéro de téléphone de la personne à qui vous voulez envoyer de l'argent et rassurez-vous que cette personne a Orange Money, M-Pesa, Airtel Money ou MTN Money. Prenez l'identité de la personne qui est enregistrée, notez-le correctement et surtout, mettez le numéro de compte associé à votre carte. Mettez par la suite le montant que vous souhaiterez transférer à cette personne. Retenez ceci, dans un système, il y a code promo. Ce qui est code promo demeure, DEMEURE. Tanguyo okosala envoie Yakotinda Mbongo okofuta kaka. 0 frais de transfert. Le corona akoyama mbongo en toute quiétude à partir ya téléphone naé et cette personne pourra se diriger dans n'importe quel shop au coin de son avenue sans avoir besoin d'un code. Juste aller et retirer rapide, fiable, sécurisé et très simple. Tout cela grâce à TapTapSend. Avec TapTapSend, pas de problème de connexion, pas de retard. Une fois au Tindi et commis, tu tapes et tu sends. Code promo demeure. Recommandez-le à tous vos proches. TapTapSend. Ah, l'équipe en haut tout quoi. Merci beaucoup. Demain, nous artiste comédien, on va voir toujours na poto, rendre famille biologique à maman Nabiso, au Tiki, au Aboutlek Biso pardon, Janifai visite. Tout le monde va payer 500, pas bana, basi basu 300, mais sous basu 500. Mais à qui va prévenir ni. Bah comédien qui n'a comprendre pas organisation na bangote et jusque là bah se prononcer on dit bah prévoir et l'autre côté. Moi je me dis que je me disais pardon que le quoi bah et à poto bah aujourd'hui peut-être bah moi bah contribution bah zoa qui ndé bah yo pesa il fallait payer à kin bah ça vraiment organisation moko boy à titre symbolique après bah que kota la bana en tout cas j'espère qu'ils l'ont fait pour matin et outi au kundama
et c'est encore tout frais. C'était samedi, samedi. Donc et peut-être il y a une semaine et les cas. Donc samedi on est mikolo ba télémana nase pour na bande omsuba qui en attendant 40 jours et salama. Donc j'espère seulement qu'ils ont prévu ça, que tiens quelque part dans mutu na bango, parce que et aux ala image moi bien te. Voilà. Bon, c'est vrai qu'à Koma qui plus n'a poto quand même, mais c'est une histoire qui touche tous les comédiens. Il faut quand même organisation moi ya bon oui ça la mapona bande wa Kinshasa pour opé sa image moko penza ya malongate. Après ba désordre ba datio yo moi na dadi ba blo wa sala ki à cause pas longo lipe ba mikolo musu ya théâtre pour ça kosunga. Ozomona bana ba comédien mususu ya ba orphelin ba souffrir na comportement dati. Ah d'accord. Parce que ba comédien ba bangat baloba Delphi kuto a téléma to mona abunda sala bo ba collation ba nini to yebaki et puis to mona nenga bunda même tangu dadi azaki vivant mais bota o ba sali bongo biso kutu ya mbongo kake okeyo tourner okati ba kateli o caché na yo na caché no longo li moi 20 no mawa moi 10 op ça peut contribuer c'est que biso ba finga biso nde c'est pour Delphi kutu dia sa finga maki c'est que biso ba sala nini ozanga nde ba simba biso nde na nzoto donc là biso c'est loko ane ko longola batu pena pour ça que sunga lisu ba orphelin muso ba comédien peut-être yango bato Kinshasa bazongi moi si mais tout le monde bata Canada pe lokola Herman Kasongo basangisi makamuna bongo bagendo tikongo hier Herman Kasongo na bandi kuto Canada bagendo tikongo makamuna bongo hier une affaire ba 1000 et quelques dollars là aux hommes na balikanisona déjà pour Johnny Zaki na Canada déjà na États-Unis pardon à Paris mais muta Canada a créé ni mon groupe na batini bon mais là biblo qu'on a tout fait là musa bandi ko pe akin ba aider ba ndeko na biso atiki ban. Mais moi j'espère j'espère seulement que répartition des agneaux soit née ça m'a bien biso auto souhaiter zara que ata bato Canada au babaki si on a ba kabolango ka de manière équitable pour permettre bana na ba koka ko vivre pour papa na bango tikeli bango elo côté photo lo bango voilà donc bon on est permettre bango ba koka vivre mais ngai ne préoccupation na ngeza mingi pour na ba maman na bango ba ko na ba pesi Sylvie 300 ba pesi mawe lo côté ba pesi la brune lo côté problème na ngeza que il faut pas payer ça ba maman en mbongo parce que maman na ba payer mbongo de so zoa ça la commerce ça les locaux ça la business o balo la mbongo boko la mwana pour ceux qui ba payer ça bana mais ba maman ba payer si bango et l'autre côté ba boko la bana na nini ça veut dire que bana na bazongela rabino pour passer nga rabino eza pour nga imprudence. Il faut na kati ya nyonso ba osala ba soutirer eloko mo ba opesa ba mamana ba koka balambo pour na opesa bana po to moni famille Jani soki mawazo lela na munoko neta on Jani akufi que Andy a sala ki 2 semaines à classe te famille Jani leli neti kufa na Kinshasa bango bazaki na makoki opesa mbongo te pendant que Jani na poto zo kemba boy 15 ans sans mukanda bazana makoki opesa mbongo te pour que Andy afuta Minerval 3 kende classe. Très bien. Ça veut dire que les lots Jani Faya tiki 11 bana mais c'est chacun pour soi Dieu pour tous hein. FT. Et ça 11 balobi. Na misuso non ah d'accord. Donc ça chacun pour soi Dieu pour tous. Vraiment. Mutu na mutu mi qui peut. Sauf qui peut. Ça veut dire mao qui peut moi na yo okuna qui peut moi na no est-ce que famille Jani ko foot la banana ata baza 9 ata ba 5 et bando foot la banana moko Minerval. Voilà. Surtout il y a poto est-ce que ba ozota lipapa o yeuti ki chasser landi ba na poto. OK. Ozomonde. Donc ba questionnement est belé alors so ba pesi ba maman na mbongo ya osala eloko pona ko boko la bana te et oza passe. Merci beaucoup la question sur Libiso maman Denise Nyankero a pesa ki pe mbongo. Est-ce que mbongo na yango kina matanga to batiki ndambo esunga bana to esunga ba mama oyo babuti bango bana. Très bien. Parce que moi je pense que tant ba pesi mbongo par exemple supposons aussi $100,000 à matanga. Bokunda $100,000 nyoso botiango likwa mutu amowe ite pour que matanga makitoko pendant ka tiki bana belé bongo et puis les mususu ata zaki ko sa ne musa malonga te mais mbam so noti na mama na ata $20 là so noti na mama ni ata $50 mais mususu ata 20 ou 50 ans et ko komate pour mutu ata za mukanda te na poto akolo ba bon 2 minutes yo loko za mukanda na opeso €5 yo petinde ya mama na kuna €5
35 euros. Voilà. Ou bien, un c'est, yo le cause à Mukanda, toi, pose à Mukanda, tu n'as 100 euros na Kishasa, ngana pesa yo. Et code kiti na combo peut-être il y a Apo. Donc, peut-être qu'à Koka, ça, moi, bah, sacrifice, on a fait moi 20 morts qui taquine, moi 50 morts qui taquine. Voilà. Aux monde, maintenant, minute possibilité, ça te bolo, bah, la bisote que vous avez bon, nous, son maman Denise, pour investir en Namatanga. Parce que ce qui est répartition, ça m'a qui très bien. C'est qu'il faut un bon monsieur qui est Namatanga. Voilà. Bon monsieur est tikali famille et 8% nango. Et puis si ba maman ya bana na bon maman Denise, ba pourcentage na bango pour que ba boko la bana et puis les restes et si bana bo futa minerval. Voilà. Bo so maman elamba, bo sala moi boy. Nenti moi na liboso ya Jani. Akosa cop. Voilà. Akobanda oteka. Ba jeune fille ba oteka lo ba jean na ba carton. Ba fille ba oteka moi perruque, fille oteka moi elamba, moi nini. Akokende ngai nde na abona lina banda oteka ta ba bijoux fantaisie ko maman Caroline iko. Akepa na salon Caroline kuna ke koyekola. Ndenge ni bateka moi ba robe na TikTok, ndenge ni bateka moi ba bijoux. To alobi nga lina banda sa ta moi restaurant. Akeluka maman Bellevue. To alobi nga na lingi na yekola na banda sala ta nini boy. Ba maman baze belé na théâtre wana o ba kopesa conseil ayekolelo nini osala même si dati alongola batu posa kosunga na mutema. Ozomon. Donc pour ngai, j'espère pour eux que bon t'écoute, j'espère que bon lobana biso te que basalele mbongo wana nyoso na matanga. Mbongo tikali me bazande na mutema ya munene ya kokabola na ba mama ya bana pe na bana pour permettre que bazongela bango te. Pour une année o kaka jania o kendo yo. Kala te to bando mona be mission internet loko ya manike après liwa babia. Et aux alapenza maman mo abimi et honorer Janité. Déjà matanga Jani le kina ba scandale belé bana na bana besoin kimia na mutu na bango. Très bien. Et aux akitoko ta après liwa papa na ba makambo continuer ko bim. Donc ba kanisi ya ba maman na ta na imtiré na mbonga maman Denise. So bi ba lo bondi biso ke sili et taliban. Merci beaucoup ceux qui vont nous mettre. Maman lui va se voir ma boko na makambo théâtre. Très bien. Ça est trop. Et maman Denise pas olingate aza susu ba ofele moko boya en charge pour que ba ekomele ngambulo kwa ya dati aye ko pesa ba montagne so bazo kabe na secret na public. Akani so sambwisa dati nzoka bangisi maman Olive. Maman Denise olinga kota miniature na boko. Olingate bako ba entourage ne boye bisi ke bana ba comédien. Comment ça va un poli ba ingrat na baleli na émission ba yo senga ba to diaspora ba kabela bino une fois deux fois mais est-ce que ba on libérer bana ba charge na ba famille na bango ozo monde. Donc voilà. Merci beaucoup de Merniang, merci tous ceux qui ne sont malé mais vraiment to chitina likamuna biso oya makambo ya Apo Firenze. Apo Firenze sali émission sortie médiatique na la outil mikili apotoyer après matanga sali sortie médiatique na ndeko na biso confrère na biso Frank Stemai ba propos tenu ya Apo Firenze concernant la brine. Et c'est non. En tout cas dans l'ensemble a relaté biso une partie à makambo ba betela biso déjà ba ebisa biso que voilà la brune azala boye, la brune asala boye, la brune akenda boye, atambola boye, abwaka biloko ya Jani libanda. En tout cas, biso na Kishasa awa, tinde to kola to ta théâtre to yebaki ke Apo aza boye na Jani. Ne passe na ye. Ba koma ba passe. Donc soki lisango ya kobwaka bilamba to ya ba problème nyonso ekutana ba ko sa soke eza nango masolo bat banda obeta mais muto ko pesa biso confirmation Apo et Apo ko confirmer obi que ton nota l'émission n'est pas Franck non ki motema pasi na lobi il fait que za nango te bale ba msate za keta ba buzz bazaka ko sala na la brune et za keta ba buzz bazaka sala après yango mwana mona mke bazongani mais Apo confirmer biso que za ko sala ma solo na yo ki passe parce que Jani azana ba mabe na ye mais à un moment donné la situation on a peu éronja qui est peu lisous bandeko bazo ba Jani akufi na karma oui karma existe mais karma on a pour na vivre na ngo difficile parce que ozo reconnaître que eloko ekomeninga lelo eza fruit ya ba mabe peut-être on a sala aider ozo mona po mawa banda olobani mawa lobi Jani na basuka makambo komeka koko mama mema me basali na nzambe ba esake benga mwasi ozoki so senga pardon Jani akoma muke obenga mao limbisanga mao sala ke mission mo pa yivi pa na suka lobi kutu ezake mission na ya suka otanga susu komba Jani na ba émission te et tout après que biso to telemela ki pe pona makambo bilela lela na banda olela wana ozomona
l'émission na lobby na biso ndenge nini jani akomi koya kosenga ye pardon. À un moment donné culpabilité peut érongeaka mais siko soki déjà mamakambo sali etiki ba dégâts ebele aux obligés à revivre na réalité et aux obligés à vivre nango, c'est ça le problème. Dans maloba nyonso ya apwa abeta ki na kati émission na oke ka passe au monde que muninga za ko souffre beza ba problème susu muto traverser à muninga no mais ko kabwane passe. Merci beaucoup Demer. Au kabwane passe pourquoi parce que apona ya Jani obande ko lubanate parce que tout le monde Jani Apollo bina na émission na ga yena Jani Fay bando lubanate pour Jani Fay ayaka matanga ya papa na bangote d'après yo les rapports Jani zo souffrir na poto kuna mais apoko yo que la ta Jani mawate par rapport ya souffrance no nyonso. Après expliquer comment est-ce que abunda pour na Jani. Comment est-ce que se déplacer pour na Jani. Voilà. Comment est-ce qu'il y a dans ba moment difficile à Jani. Mais après lobby que ils ont dirait ngane na la na bev. Bev so azuma tanga ngana kete bev ana droit silika. Très bien. Ngaso na azuma tanga bev ayete na ozana droit silika. Si. Nde tozala na daba wana ba mombaya o na ba nani biso nyonso ka nde tozabwe kakawa. Soki moko azwi likambo mususu amonani te c'est normal muninga sepela te parce que to partageaka yo ozo ya dabo ozo mona comment est-ce que toza banda tongo tipo quoi. Donc soki eza na bateau to passer na bango le plus de temps eza équipe. Voilà. Ça veut dire que so likambo ezwi moko est concerné biso nyonso. Alors siko apona Jani o babandango tongo biso ko ba misusu ko to kutena mona nzela ya vie mais apona Jani eza batu ya tongo baninga ya chic choc loyenge ya kala baninga théâtre TV ya banda kunkiti CDT nini donc ke ya kufela Jani akendete pour na yeza ki choc et puis eza choc pourquoi abengi comme papa na ende bazao bengi omoni ngane na boso na otumbo la bev mona mali si boni mona pa Joël na benga bev bongo mona ba parents na ngane ndenge nini ozo monde nga anniversaire na nga maman abeva ayembeli nga joyeux anniversaire na téléphone maman abiso tout na nga basangwa bev na téléphone boza bien bo tourner ndenge nini bev et tout ça au bon niveau non to koma famille sikoyo moko na biso azwi likambo ya bongo eza et to comprendre ngo te po be vo tout na nga demeure l'ici ozo comprendre to nga na tout na maman na ngai ozo monde c'est-à-dire to retourne na pena bongo po lisolo bete zone derrière tant après que na oluka Jani na ndako akuta papa ya tango Jani na oluka akona ndako akuta papa ya bapo voilà. Donc yo ebi ba parents na biso africain de bazala camarade à moi na comme alwa moi na ndako wana okoko même na accès que ofongoli pe nzungu mama bango ba ebi que ngana za na camarade na nga moko so akomi mama ek na biso ko pese biloko na nga ya olia vraiment ozo monde okota na chambre muningo ozwi pe lamba osali pe bo sali bo et puis ezaka ba camarade que so ozwi likambole ba loba no ba ke gangela nde kuna ba ke fundelo nde kuna. Alors les musuki camarade na ba koma ya ba niveau na ba parents ba yebana bazala po biso na Afrique kutu eza na kutu lo kutu ya lobela te ki camarade ya bane ko comme ça ba parents même ba ninga. Alors après zaki na raison aussi ka taka après si que po lobake ko tanga lisu komo na ngati. Ça veut dire que bazala pena ba comme le quoi ba ndeko ba comme ba frère. Ba comme penza ba ami au fait. Alors yango esala ki epasi. Mais est-ce que ezako baka yina ki Jani non mais osala pasi komona ke soki na niveau to komela ki ndeko et que ngana kufeli papa wana oyo benga papa oyete c'est que comme le souffle. Merci beaucoup tous qui nous vers la fin ya maso na biso de Merniangi kotala ba propos ya Jani ya Apo Firenze la toile a ezalaki ya ruina concernant relation ya Apo na la brine il y a des soupçons de la brine bana beta Apo Firenze tout konsoba bota kutu mwana mais Apo le qui na plateau yimoko alors bien très bien jamais atikala ozala na mwana atikala bota mwana na la brine jamais atikala linga ba basi ya ba master na mais la toile ezaki ko linga na ki Apo na la brine ba ngos na d'après yo est-ce que Apo le bilo kuta le bia solo. Alors, na niveau autocomi, Apo tinenga bimi boye ko assumer ko loba katika lo mana la brunité
bananga na tiki pena temps émission na temps oleki na ndeko zela bato bayebi relation wana ya solo na bato bayebi bana wana ya solo mwana wana ya solo babima na réseaux sociaux na ba preuve po eza ekoma bongo internet ekoma bongo so likambo ekwei ba preuve kobima ekoma penza bongo nazeli namoni muto na preuve te namoni muto na eloko te namoni nini te likambo oleki ka bonga na bi comment ça se fait que likambo bongo etambolé na internet preuve ebimite ti sikoyo banda po asala émission mutu moto ko confirmer mutu moto yo ba ko yo alokuta alors je dis internet soku bakabelanga mibali bakabelanga nyonso bakabelanga ba histoire neti ngani na boy na zana mobile na mwa papa mobimba na botani mwana ona relaxa na réseaux sociaux te OK ngape na loko na prendre na réseaux sociaux donc désormais mobile na ngaza papa ya bato aza papa mobimba mukolo ona représenter te très bien tozwango na bongo comme à un moment donné pe ba pesi biso pe lo to zuinana to fana na ona bongo parce que on va se justifier rater na maramnyos d'accord aux monde alors likambo na so eza na réseaux sociaux et que ça solo te to eza ya solo en tout cas il fallait mutu moko aya na preuve mutu moko aya oloba apo kosi mais ti siko na sa moyoyo apo na Kishasa ata moko te ya famille à l'abri na lobi apo ata kutu ndenge ni jani akufi ko wanga na mwana te parce que to betaka lisolo relation ta ko wanga na l'abri mais mwana za na kati akoka wanga na mwana te taka bazwa mwana mo basangisa photo ya mwana ngona apo la miniature nga nazalaki choqué OK ozomona donc soka lobi bongo papa mukolo nzoto biso to ndimaka yeti voilà mais loko abana ngo pe na poto roza botina mutu mususu nda déclarer soki pona mukanda soki lobi vérité ko makapo akosa biso nani oza ridicule apo voilà parce que opportunité ya ko briser silence yango voilà merci beaucoup Montréal Soza ensemble nangai qui c'est biso image ya publicité pito zonga na plateau na biso c'est ça masolo na biso. Du nouveau à Kinshasa. Pour vos cérémonies, les mariages, les concerts, les anniversaires, les funérailles, la solution, c'est l'agence Rissa World Service. Nous vous proposons des hôtesses, des protocoles, un accueil incroyable pour vos différents événements. Également, vous aurez droit à des gadgets qui vous aident à accompagner ces grands événements, tels que des appareils photo, des caméras, des talkie-walkie. Vous avez également la possibilité d'avoir la photo booth 360. Nous vous offrons aussi un service de livraison de cadeaux surprises à domicile. Et nous faisons également la location du tapis rouge. Également, la possibilité de faire une livraison agroalimentaire. Et cela à un prix défiant toute concurrence. Pour nous avoir, c'est simple. Contactez-nous sur Kinshasa au plus 243 993 639 561. Aux États-Unis, c'est sur le plus 1 470 358 16 29. Notre email, c'est le contact@rissaworldservice.com. En bonus, chez Rissa World Service, vous avez la possibilité de choisir les tenues qui vous conviendront le mieux pour ce service d'accueil qui vous accompagnera tout au long de votre événement. Pour un événement de rêve, contactez Rissa World Service. Voilà, merci beaucoup. Ndega toto lo keli koleza kana libagu te memo kolo kutana kana libanga nde akompana keli koleza na libagu. Mais de mer nyangi, on te expliquer biso très bien que apo alobi ki atikala jamais ko mana la brine. Mais yona saratola. Bo confirma biso que la brine na apo bazaki monsambal. Nga si na émission na saratola. Na Sara. C'est faux. Tu dis là confirmer lo abongo. Ngai na confirmer lo abongo. Nga confirmer lo abongo te. OK. Mais pour ça l'analyse moi ya bongo.
Oui, tu l'as likamwana une émission, mais tu tires le confirmant ou Ok. Enfin, en tout cas, particulièrement moi. Ah, d'accord. Et c'est preuve dans ça. Na émission, Mino. Il y a solo. Pour qui t'es là? Intention, je pense que tout observer. Après matin, après matin, on a na live, to poser des questions. Ouais, mais avant on a confirmé le moko nga na yambaka elongia kala awa. Elongia kala zaka vraiment très clair, ya roloba que la brine ayaka mouvement la bango sika. Ako azaka boya chef apo, abenga chef apo. Et ye mutazaka parmi bateau yo apa banda otinda lola zwa la brine. Memelanga na hôtel azaki très clair émission za chaîne nanga alobi wana za avant Jani et pas après za ko la brine kane za la raba. Merci beaucoup Montréal. On l'a dit, émission non mais Congolais ont un problème, il y a compréhension. Ah d'accord. Batu balinga ko sortir ba propos batu de leur contexte. Ba meke au cas on appartient à B, mais heureusement que tout est clair. Au fait, Totira le confirme en côté. Ah d'accord. D'ailleurs, batu batala live wana parce qu'il y avait plus de 800 personnes en live. OK. Ngai tant Sarah lobi abeti li solo wana ngana kamu kuna lobi abo apo abimina na la brune Sarah lobi oh apo abimina la brune etc wana fi moko boye Marina la bauta ko kansela lino ebuka na uti makala lokwa bon ba signer contrat na buzoba babanga makambute akei na matanga zoloba muninga moko boya Jani na koloba sima yende mutu abimana la brune etc fi na sa lobi alors na réseaux sociaux pe et comme apo batu bazuba comme ça photo ya apo na la brune voilà. Alors on a se poser question on a dit ah la brune na po nga na on dimate c'est Sarah kutu to comme le sujet na kutu te pour na ga fia na lobaki moni to saki téléphone ouvert batu ba komi ko benga ba intervenant de ba na lisolo wana kutu sangoye ke aponde boyebo nde likambo ekotaki na appel wana live wana na chaîne nga so batu ba ezape na chaîne na Sarah pour to bando sa live na moment moko donc soki batu ba koti ba kuta yango mutunda ye nango na kati appel ndenga nazo kamwa Sarah lobi effectivement ayambaki elongia kala ya po atangi kombo elongia kala na émission ya pa lobi et plutôt Sarah lobi ayambaka elongia kala alobi na Sarah alobi na Sarah que na émission que ya po na la brune bon mais vous comprenez na mais ça benga ya po pour la solane et puis no benga pesuna bon c'est ça l'émission c'est quoi abi la brune avec le roi petite moboé il y a pour abandara ko zoa etc na ba détail moi d'après l'explication ya Elongia Kala et selon compréhension à Sarah na ba explication ya Elongia Kala c'est que via bande ko doda voilà c'est que via bande ko leka zinga na ki bande ko mo ba lobi oh demain te ko mama ko doda wana c'est vulgaire na lobani ba salaki. Non, c'est par rapport à ma foi. Tona loba makambo o Cindy alobaki. Fallait ala ngate. Pour tout cette expression oyo pour permettre que moi na comprendre que batu baza la choquer mais bolobe za vulgaire. Bon des fois boya na ba remarque mususu ezanga kuna mutu na makolo. Bozo mo abeke tozo kima aba komo kanga opusa ni muke libulu bakangele o mutake prison. Siko bolito loba neti ndenge. Voilà. Finalement to bando ça ande ba signe. Alors Nde Sarah lobaki bongo mais alobi kutu te ke yenda confirmer lobi invité Elongia Kala oyo azalaki na bango groupe moko mais yoka explication ya po Firenze ya po alobi boye parfum de bonne odeur alobi ya lingaka nyama zamba moi eloka okauka moi nini na kata ko lingane ba délire na ya biloko okauka ya po alobi ke la brune a ça sala na restaurant. Maman lewa. Restaurant les a mère mo boy mais ça.
siko tangu ya somba biloko la brinda ya ka observer. Ah d'accord. Tina la brinda kenda kotikela ke na ndako. Tina chambre. Des fois au mona ba petit ne moko bazaki kuna nde bazaki soki la brinda sombi bango ba ke ko accompagner la brinda ba tika biloko vie. Et parmi bato bazalaki ko landela la brinda ya kana ba biloko vie o ba yebaki ke la brinda qui par ko lia ya vie. Alors bi ezaki ka yemote ezaki pe à tous les jours mais souvent ezali la brinda. Et parmi ba petit ne o ba yebaki que la brinda me maman biloko vie ezaki elongi. D'accord. Voilà. Mais sikoyo soki elongi akala a insinué na émission ya Sarah que nenga zamoni na makambu ke vie banda ozozo la brine peut-être akokanisa ke vie azako doda. Ouais doda voilà. Anoka peut-être que vie pe par rapport à mon frère ba loke na tuvi nyamango. Que peut-être vie pe aboko agrignotaki et là asuluzolo. Donc vous vie pe a visiter nzela babota. Voilà. Ouais pour le mabé. Sikoyo pour balite to ba wododa. Osomona. Mana wolo ba wododa pour la sauce na partout. Mais monsieur, siko est-ce qu'il y a pour à faire comprendre ba petit na eke aleka kunate. OK. Problème sous image wana po moni ele ona mukileza ka bon moi sina mobile so ba vendre sika moko bat ba ko imaginer kama. Normalement. Batu ba ko imaginer kama kama. Ko mona. Ba misi so la ngana jema ibele to za moi sina papa. Ta décret. Ngai ekoma kaka bev yo na bev botala na mabe yo na bev eza remarquable yo na bev imaginez-vous que donc bah toi comment continue à répétition dans commentaire j'ai dit mais les gens sont malades ça dit bah sina mi bali ba ko fonctionner te ba pe ba ninga ba normal na ajo to komi na ngofo ka bubanda ko imaginer ozomona siko déjà lokola humain à mon cas est-ce que moi sina mobali ba vandi il faut dodanage leka allez peut-être que le ngakala mona ka dodanage leki alors vieux soko lo barate information ke bongo bizarrement vieux moko tangelo ngakala lokola témoin ya na émission on a très bien que vieux baba ne ko ça dodanage par rapport à d'abord na vie na la brune mais ça de donnage oyamba ke émission alors donc ya tuna elonga kala peut-être o expliquer elonga kala te ou soit elonga kala pas za zobate aller kan internet a assumer loko yo yé à mon acquitté pour entre mastezala nango peut-être que ya po azao le kananzela na ka po sakana voilà mais siko yo tongo comme na poto réalité zape mususu siko amonika ke bon Jani alinga zwali kamango au sérieux mastezela neni bon ngeze na opendelo amalonga te zwana peut-être entre bango ba master et le cas nango mais là mususu pa yaki matanga te pona nini parce que amonaki ke master nanga leka wanga pe na komi wana beto akomi peut-être koza ba recul mais quand même ya pa lobby tangu Jani akena matanga nete ba benga ye na la brune pona ba senga ya po pardon ba monanaki na matanga te voilà sikoyo ya po bazunyoso bazo oganga demain na Sarah bezo bolibo luka bozwa bisote boke luke longa kala voilà sikoyo pe longa kala likambo munene boye oye ko assumer on na réseaux sociaux na minute basamba na mo weite otikeli apo charge otikeli na la brune charge eza ba relation mususu eza na ngotonga lisano ebungaka na lisano siko elem so daki tonga lisano se bunga na lisano mais yo ke ko retrouver ngo komi na ba rouille na minute otongo zo beta biso lisolo wana eza po sala neti nini e ko contribuer na nini eza ke loko information moko bokoya ko bomba auto ko ko éviter ko na on a réseaux sociaux pour na ko heurter la sensibilité à batu mususu te siko na minute oto banda lobani après so pe to lobi to loba yango et ko apporter eloko te et ko longola eloko te ezaka po humilier batu yango wana na vie bande ko ba jeune fille bozo linga sika to linga ka ba relation ya mikie te surtout koti na relation moko oyo omoni keza na avenir et puis so pe bo bandi likambu bo linga te za kelo kwa dodanage boyiba na ka tout ça non il faut linga que tant ozo linga o s'engager même tina niveau okitse lamba ozala quand même ata sûr ya partenaire oza liboso non c'est vrai qu'assurance ezala mingi te mais et mutuka soka za aventurier on sentir en cas d'une manière ou d'une autre on comprend en cas d'une manière ou d'une autre tout ça attention na ba relation tozara nango et puis la brune na miso nzambe ya poizo lo batika la obima na ote
peut-être qu'on va protéger yo image na yo et pas qu'on se protéger pe pour et puis sa image na mabe na miso nzambe yo so yebi keza ya solo bobima na gloire à Dieu, c'est tout ce que nous souhaitons. Mais so elongi akala lobi vérité so ki pena ke yo na vie penza et salama bo c'est quoi monter à makasi okoka ko bana janité voilà okoka kitata tala pe jani yango abima na yo omona batu ba loba que Gianni abanda ko assumer la brunité mais azo assumer Sylvie voilà peut-être pour yebi que ça na batumsu ayeba ka ke na Kishasa batumsu ba yebe que la brune abanda ko do na ya po si quoi moni que soka le bien assumer ngo et sopaye tika bimise ka petite sœur mo bo encadre mais si quoi apportant ayo mona que relation ngo boti mwana en salani tika na peut-être ngo bande ko assumer penza la brunité et puis ka fille moi malewa o ableki kuna o pas leki kuna ozo monde pas même raison pour bande ko assumer la brune na pasi ekoki ozala pe wana ah d'accord likambu ya po o lendi to zongela normalement to fongola ngo lisusu parce que il faut le ngakala ko expliquer biso ya Paul Betkalo manala brune et le ngakala à la barre donc lundi au bon monde le ngakala on a ça va ko benga ezwa kiti voilà au vanda pour expliquer biso sur réellement makambo no lo bazaki ya solo parce que yemo ko mukolo makamba po firinzi ana Kinshasa a expliquer biso que ezaki ko pela so après vers le yene pena foi les après tangible peu en plus pina ba place ba no kutana à l'époque ezaki à l'époque pour ya za pena témoin oculaire. Voilà, nous sommes vers la fin, on a besoin de Merniangi pour la résumé quand il y a émission Oyo et puis mot de la fin dédicace au Kabona. Voilà, mot de la fin, ils ont que Makambo est comme il a battu mon sous bison des photos tirées à leçon. Très bien. Pour eux, comme il a biso battu mon sous des tirées à leçon. Et l'isolo a vu à mon tout bêta en cas pour na oseka, tout bêta en poété à biso. Ma sonne sur total en a théâtre. Ils ont pensa ba problème e comme na ba vie batu ya solo net histoire ba Gianni na ba la Brino nyonso na ba témoin na bango bilonyaka eza penza histoire bokomi pe film ba batali bande liti suka lelo na minto bana Gianni bazapi totambola na kobanga nzambe pe totambola na bosembo totambola bien parce que pour que lobi totika famille na biso na sonite parce que lelo famille a Gianni batumsu emso ba otala bona mais les moussous Gianni a soutenu qu'un résultat est tamboleli nae. To peut-être vu qu'un sourire était parce que nous tous on n'est pas nés n'a pas mêmes opportunités, n'a pas même grâce. Était à biso était à Montignoso. Merci à notre Bolandinga bon séjour dans la poutine de l'écriture ben vu qu'on dit la patrona maman Charlie Bozio ya Asbel IESD mbote na yo siko zo misport et ici la kalaté. Manager on a biso ya Dable King Aka Mbutu, tonton Bev le bachelor congolais, maman Pat MK, maman on a biso pe la famille Bota toujours. Merci beaucoup, c'était Edemer Nyangi Mukuse Atalobo comprendre que tout ça qui vient attendre ko panzanteke par rapport à Rambetali. Charu na rutu cha mama yake na para yepsi na balanado dona bala mfuma kimbongi la un bon donc grand famille Bota 316 car président Lomé Faustin Soukarata aimé le théâtre qu'il a donné sa fille Nick Belvic Kanela patronne enfin le théâtre congolais et africain soit sauvé grâce à maman Belvic Kanela patronne théâtre africain pe ya Congo a sauvé donc bon continuer toujours à s'abonner massivement à la chaîne na biso bozala jamais décis bon continuer à consommer film na biso master donc déjà ils ont fait un master 13e épisode. Vous continuez à consommer un peu. Lundi, vous en avez bien un plateau pour que vous décortiquez. Premier épisode, c'est le 13e épisode. Vous avez filmé un master. Et les qui, à tout le que les collègues ont libaku, même au colo, couteau n'a libanga. N'a compagnie que les collègues ont libaku. Car ma pécote va fumbaler mission bati. Vous poso, pilipil na tomate la travailleuse moko, mais jamais ébête équipe moko. Nous ne pas ces missions au monde à boulazo mona ba immeuble à zomona ba amer, or kazo mona ka saleté na poubelle. Négliger mukoko la manga okomo lenge bandisi bango na yango mbisa benga ma jamais likabu sans pourtant mon kotakati na famille Bota Paris, famille Bota Londres, famille Bota États-Unis, famille Bota mokili mobimba moi te casse perfumer so mona maman na le labino ya trop bosimbe la biso maman na biso na kati ya Belgique wana donc beau garder toujours beau sceller toujours sécurité to que sécurité bien ezara nzambe mais ya bata mokili pe ezara très important pour que nzambe a moi na raté mais moi na ra toujours na canal yaba ya batunaye donc oyo atinla biso na mokili. Merci beaucoup mon réel derrière la caméra credo pour une image kitoko pourquoi pas na lumia na kati ya montage wana o simili biso vraiment montage donc Dav production mobimba de Merniangi tonton Bev donc tout ça vraiment ensemble l'équipe mobimba ya Dav production na le labino il y a trop et